Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Mama nangaye, mwana mama nangaye, somo bandeko nanga pasi pe mawa. Mokiliko banga, mokiliko bangi sa bandeko nanga ezaka pasi. Tolo bana biso kaka eza pasi. Soki makambo eza ya pasi, foto lo baka keno makambo eza nango ya pasi bandeko nanga. Communauté na biso nde somo. Communauté na biso endimelaka nango mutute. Communauté na biso ezaka communauté moko souci ya batu ezala kaka baya ko décourager ka baninga, baya ko sabota ka baninga, baya ko loba biloba loba moko eza moi na tana sens te babiloba loba moko et ko décourager surtout batu yango ezala ka communauté na biso bandeko nanga eza pasi. To lobango ka bongo eza nango pasi. Soki makambo eza ya pasi il faut to lobaka te non makambo eza ya pasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino mwana ya mama nangaye. Tonton Abiso, tonton Jérémy, kandenge bomo na déjà na miniature, eza ya pasi bandeko nangaye, bomo na ba emoji, ezo lila, bozo mona ba cœur brisé. Bandeko nanga na lingi nanu na signaler moi bandeko na biso mosusu, oyo bazalaka kaka, muke soki totie ba emoji ya bongo, bango ba okanisaka keno mutu akufi. Soki mutu akufi bandeko nanga bokomona tokoya kotia croix. Ya olobake mutu akufi. Mais soki totie ka emoji eza que eza makambo moko ya kolelisa. Soki bomoni moi cœur brisé eza que ezo sala pasi pe na motema. Donc ezalaka bongo, ça ne sert à rien ya koyaka pona kofinga kabiso et sala ka bien moko te. Bandeko nanga avant to kota na mwa solo na biso ya lelo ya tonton de Jérémy nini ezolelisa biso. Nini esalike tokomi na mitema moko ezoki. Na kolingana nuna sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne à bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo tolobaka na biso chaque jour. Tokoso makasi. Bandeko nanga makambo bongo ezalaka bientôt beta lisolo bongo bozui penza bakiti na bino bovandi zwa kiti na yo vanda tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni mwa sucré ezanga kanango te kote mosusu tia mwa café tia mwa ti na yo ozomelaka na yo na système moko ya bien kote pe mosusu tia mwa eloko kolia ezalaka bien bandeko nanga bolandaka émission bozoliaka. Bolia penza olia na yo na ndenge moko ya bien olia na yo na système moko ya bien car on ne sait jamais bandeko nangai yango na sensibilisaka penza batu ebele toliaka tomelaka kote mosusu tolandaka pe oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV. Bandeko nanga grand merci na ba onyonso balandaka Étoiline Inès TV ba onyonso ba utilisaka vraiment ba mbongo na bango pona kosombaka ba data pona kofutaka ba mbongo ba wifi nyonso wana tout pona kolandaka Étoiline Inès TV. En tout cas que Dieu vous bénisse. Ma prière est que Nzambe alola a continuer toujours kopambola bino na ba mosolo ba mbongo e mankaka te na bandako na bino. Wana penza nde ezalaka prière nanga ya chaque jour. Bandeko nanga lelo toye lisusu na makambo ya mwana ya mama nangai. Soki toloba mwana mama nanga eza nani eza na ye tonton Jérémy. Biso nyonso toyebi tonton Jérémy azalaka mutu moko
asekisaka biso. C'est vrai, ebele batu balobaka tonton Jérémie azalaka mutu moko wa mangala. Ye penza na mangala ezalaka nde somo. Alinga ko katela batu mangala ebele batu balobaka bongo. Kutu batu mosusu bandeko nanga babangaka ye na vie réelle à part ba théâtre babangaka ye balobiki mobali oyo azalaka mafinga, mobali oyo azalaka mangala, mobali oyo azalaka matata, ebele ya bato balobaka bongo. Kandenge na betelaka bino lisolo bandeko nanga, ba comédien na biso na ba comédien, ba rolo bomonaka ba jouaka baza bato matata, eza te ke non, wana nde ezalaka vie na bango to ezalaka vie réelle na bango te. Ezaka ba role bandeko nanga bapesaka bango. Bapesaka bango bandeko nanga ba role ba jouaka na système kaka ya bien. Yango tomonaka bango bazo yaka bazo jouer. Eza te ke non, wana penza nde ezalaka vie na bango. Tonton Jérémie oyo soki okutani na yata na nzela, to batu oyo bavandaka quartier moko na ye bayebi ye. Azalaka tonton moko très cool. Tonton moko ya bien, tonton moko social. Tonton moko oyo asololaka pe kitoko. Azalaka penza bien makasi. Makambo ya somo oyo to memeli bino oyo esali keto fungula ba kamera na biso lelo to ya kobeta lisolo bandeko nanga eza que eza regret moko ya munene pona communauté na biso to lo bango. Communauté na biso kandenge na lobaka chaque jour eza communauté moko to sambelaka mingi. Soki totali bien na ba pays ebele, Congo na biso eza parmi ba pays oyo ba sambelaka mingi makasi. Eza pe pays oyo ezalaka na ba église ebele. To sambelaka. Si taja okota ba jeune to kota ka ba jour ebele. Ba église na ba quartier ezalaka ebele. Omona na quartier moko to na avenue moko ba église eza ta 15. Kote kuna surtout dimanche soki oleki na ba quartier ba église ezalaka ya mike ebele batu bazo sambelaka. Soki toke pe na bangomba surtout ba vendredi na ba samedi bangomba ezalaka ba prière na ba prière ezalaka batu ebele na bangomba. Mais soki totali bien na communauté na biso eza communauté moko eza na kimutema mabeka ndenge na lobaki na ebandeli. Eza communauté moko bandeko nanga tolingaka te élévation ya mutu. Tolingaka ngo te soki mutu akomi élevé ba mosusu tokomi ko silika ekomi ko sala biso mal à la tête ekomi ko sala biso mutu pasi, je ne sais pas pourquoi. Bandeko nanga kandenge to yoka biso nyonso makambo ba visa oyo fali ya pesi batu to yaki komona apesa batu ebele apesi ba fan na ye. De komona apesa ki pe na Irsil Pechanga. Il y avait de ces personnes oyo bayaki pona koloba sur ba visa wana boye pourquoi fali pour pas sali injustice, pourquoi kaka apesa ye, pourquoi boye donc ezaki moi ebele en tout cas biso to boyaki na biso kolanda mais tango ekomi visa pe baye kopesa tonton Jérémie Chabani et du coup il y avait de ces personnes oyo bayaki pona ko encourager, ko féliciter surtout tonton Jérémie. Il y avait aussi d'autres personnes baye balobi yango ye Jérémie akendaki penza ko senga par force et pas ya fali ba pesa ye ka visa wana ye pe abando voyager. Akendaki ko senga penza visa wana par force yango abando belela na bagag na ye moko asali. Biso tomoni ke ezaki ka bagag nzoka bando ko senga visa wana par force. Wana seke kendaki tina ndako afali pona okendo senga ba visa. Bandeko nanga ata soki tonton Jérémie tolo banane. Totia makambo nyonso na mesa. Ata soki tonton Jérémie ya solo kandenge to loba kandenge ba makambo zo tambola na ba réseaux sociaux ke akendaki ko senga visa wana par force. Ata soki akendaki ko senga problème eza wapi? Aza mutu soki alobi keno na kendo senga visa par force aza mutu kandenge batu nyonso bakendaka basengaka ye pe aza mutu. Nga na omona nanga problème te. Na omona penza nanga problème te ya koloba ke no lelo batu baya kofinga Jérémie Chabani. Na moni nanga makambo ya mabete oya sali.
ya mabe ezalaka peut-être moto ake koyiba mais soki moto asengi ata Bible yango moko ezoloba na biso na Matthieu 7:7 demandez et je vous donnerai. Alors soki moto pe ake kosenga ezalaka demander et l'on vous donnera. Oui, yango Bible ezoyebisaka biso bongo demandez et l'on vous donnera. Soki moto asengi bapesi problème eza wapi? Le mal soki peut-être moto ake koyiba wana nde ezalaka mabe mais soki moto ake na ye asengi na omona nanga problème te ata moke te. La plupart ya batu bandeko nanga bakanisaka ke no ba comédien na biso bazalaka na bambongo. Bandeko nanga c'est vrai place nyonso soki omoni moto aosala c'est que azo mona moi quelque chose azo se retrouver. Mais cela ne veut pas dire que non, mutu penza kuna nde azana mbongo, mutu penza kuna nde akomi riche, mutu penza kuna nde ezonga kinde, esala kinde, ekita kite. Ye pe azoluka. Jérémie Chabani pe azoluka, ba comédien ebele pe bazoluka. Bazoluka, mutu azalaka na bambongo, azalaka kutu ata na ta wana teke non, na sala na continuer ko sala te. A vanda na ina ndako parce que ayebi ke non, j'ai mon argent. Nazana vinanga soki nalingi na sala ba voyage na kosala soki nalingi na sala soki ni na kosala mais soki omoni mutu osala c'est que mutu wana pe azana posa ya mbongo aza pe na besoin ya mbongo yango biso nyonso tokenda misala yango biso nyonso toyaka kosala ba émission ezalaka bongo bandeko na ngai. Pona bandeko oyo to telema lelo to ya kofinga tonton Jérémie Chabani eza bien te. To tika ba bifinga finga wana nga na lobaka nanga chaque jour. To tika ka ba esprit wana ya ba découragement. E mosusu kandenge boyoki akendo senga sifali po pape visa. Bo beteli pe mabo bi Jérémie Chabani mtuko za mobali parce que mibali ebele tellement balataka orgueil etonda bango omona ata soki aza na posa ata soki azoleka na ba moment moko difficile aokoka kosenga te au préférer akufa na nzala mais soki moni mutu mususu ata soki ake asengi obeteli maboko lobi en tout cas tu es un homme à féliciter, tu es un homme courageux ke koya sur les réseaux sociaux pona oloba yango bagago sala ke zayi ko bando sengela nini visa wana toko ya kofinga eke no yo kendaki peza na ndako ya fali pona ko na osenga ka visa ake ko senga za pe mutu mabe eza wapi Bible yango moko ezoloba le royaume appartient au courageux soki dans la vie ya lelo oza na yo courageux te ozaka na bibanga banga omisi omilatisi na yo orgueil bandeko na ngai yango bomona batu mosusu ti bazokufa bazaka ba pauvre. Parce que courage wana ezate. Mutu alamuki na tongo boye, azana courage te. Azana musala te ayebi ke na musala wana mutu aza chef kuna eza camarade moko totanga kinaye. Mais tellement que courage ezate, omoni pe mutu azata kuna te. Au kendo senga na musala te au préférer na ye avanda, au préférer na ye ekende nango kabongo. Eza pasi tozala ba courageux na ba courageuse dans la vie. Ba o ba réussiraka na vie eza batu o bazalaka ba courageux eza batu o bazala ba courageuse bangonde ba réussiraka na vie mais ba o penza ovandi na yo zozela batu bako cholanga batu bako sekanga batu wana bandeko nanga bakufaka na nzala batu wana basalaka eloko ya malonga te dans la vie. Tout ça pourquoi? Parce que aobanga batu bako sekanga batu bako cholanga batu bako lobelanga mabe batu bako traiter nga boy. Mosusu dans la vie tomi pesaka courage. Olamuki penza na tongo bolobi te. Soki naza nango na kendo senga. Soki naza nango te na kendo senga. Nazo luka musala na yibike mutu aza na musala wana. Ata soki eza mutu toswana ki. Parce que naza na musala te na kende komona ye apesanga musala. Ata soki ya koyimilienga l'essentiel na yibike naza na musala. Fin du mois bako futanga mbongo na osomba biloko oyo naza nango besoin. To longola kananu orgueil na biso totia kango à côté. Orgueil esunga mutute dans la vie. Orgueil eyaka pona ko détruire ebele ya bato. Yango to mona lelo ebele ya bato tina ki vantar ba osala ka iloko te. Omona mutu mosusu azo souffrir mais tellement alela ki vantar. Ti mutu okufa.
azokufa na nzala, azokufa na eloko te, azokufa za na mbongo kosomba bakisi te, mais akoki kosenga batu te pona nini ki vantar eleki. Moi je suis riche, j'ai tout, ceci cela, do bato wa bongo ezalaka moi passé. Tonton Jérémy ata soki akendo senga visa epai ya Fally. En tout cas, s'il est un homme à féliciter, un homme à encourager. Atie alobi na naza na ta wana te ya kivantar, monde lelo eza monde lisusu te ya kivantar. Babiso o to la ta kivantar bande konanga to longola ka kivantar, tie kivantar na yo de côté. Tie penza kivantar na yo de côté. Parce que dans la vie au monde abatu mosusu balingi basunga yo, mais batali yo za déjà na nyonso. Yo déjà mi pesi déjà kombo toko aider yo ndengeni. Yango mona ka batu mosusu a souffrir ni musala za nango te, mais ba bino entourage na ye. Bozui mo connexion ya musala bo pesi ete bo kupesa mutoza mosika. Pona nini parce que ye azolo ba déjà ki azana musala. Tellement ki vantar esi elataye. Bande konanga to longola ka esprit wana eza bien te esungaka pe kitoko te. Esungaka pe mutu te dans la vie. Tolo banano. Ki vantar wana batu ebele lelo et détruire ba vie na bango pona ki vantar. Alors to longola ki vantar dans la vie esungaka te. Eya kaka pona ko détruire biso, eya kaka na pona ko zongisa ba vie na biso sima. Mutu nyonso dans la vie azalaka na posa à avancer, mutu nyonso dans la vie azala na posa à évoluer. Siko soki yo za na kivantar oyo ezangi mutu na makolo te, bande konanga moyen o évoluaka ekozala lisusu te. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso yango toyaki kaka pona olobela makambo tonton Jérémy, bande konanga botiela biso ba j'aime, botiela biso ba commentaire, bosalela biso pe partage ya vidéo oyo ekosala biso kitoko mingi makasi. Bosana te ko silisa biloko na bino ya komila. Bye bye la famille et à la prochaine.